Excellence Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Bonjour, nabila batozo les bakou ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tia la chaîne de libération Océan du Congo et pai auto ka bongo ba Congomani et pai auto panzaka to sasaka et pai auto belaka mota papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloke ye pour le Congo et pai oyo to analysaka ensemble et pai auto sala bongo éveil patriotique et pai auto concertisaka to mobilisaka to sensibilisaka to longola ka peuple Congo na bolema et pas auto tchaka litono na nzete po ete to benga yango malamu et pas auto sala ka bongo mosala ya Jean-Baptiste et pas auto akabongo basinzili ko mobeta ka mbela ko ba ete tango ezali mabeto telema to ngole kolo abiso tozwa bonsomi bwa biso et pas auto telema ferme fidèle ko la baku ki apola ko zala ka liseko ya République démocratique du Congo et pas auto mokundula ka maloba encore na biso les laboraires aloba na biso béché fouillé ne laisser ni place que la main repasse ezui la montée religieuse popo ezui et comme la bongo équipe pour la tena États-Unis d'Amérique ezui et mon amana nangana kunyado ngai na États-Unis d'Amérique yanga mokonzi na Angleterre le grand professeur Achille Mavena molonga na Mireille Mavena Angleterre na mboka ya yanga mokonzi ezui comme la maman na Jolina Suisse maman Dolo maman Samuel que Dieu vous bénisse ezui et mon bongo mwana mère de Brino na Autriche ezui comme la bongo kilame de lotake tumbaka de compte bokle le connaît from pekato na akiana na Allemagne et pourquoi pas maman sociale maman bana bitike la chabienne Nzambe amonaye ezui mon bon maman missionnaire na plus 30 na mboka nita babe il faut kuyo moto ezui comme la bongo big Daniel Ngenda ezui mon papa Alfred et la maman Clarisse na Allemagne na mboka ya mama Congo pe passa na ino ya se ante live ezui mon maman Vava et mon maman Jolie ezui mon maman ya moto moto mozi mamite ezui et mon bongo papa Michael na maman Célestine na France ezui et comme la bongo big Daniel Ngenda et pourquoi pas bala South Africa bisika nyonso bozali na mboka ya Gilompinga na prompte rétablissement na yo merveille kitoko pe ba mapasa la biso ezui et mon bongo ba maman ya association des comités de maman Viltaneuse que Dieu vous bénisse ba maman yo kamba bongo na maman Tété Rebecca pe maman Madeleine azalaka bongo elongo na ba maman Tikanzambe sakumuna beno ba maman na biso ezui et mona bongo maman ja assalamu alaikum na yo pe ba musulman nga nyonso prompte rétablissement na yo biso banso to telema to bungila bongo ekolo Congo
lelo nini peza tokoloba bino likambo liteli République démocratique du Congo bino banso boyebi ete ekotambola malamu te suite ya maponami oyo ezalaki maponami ya nyamu botali candidat moko la moko totelisaki bino kati na boye esika lolenge kani batambolaki kasi mabe lokola ezoprime na Congo po ete bakongomani bakoyoka te bosabone massivement na chaîne ya Libération bokozalaka bongo de cité bo partager bémission bo liker bo tia ba commentaire ba suggestion pe ba jamais lokola mona mère de tout dans sa autriche bokozalaka bongo de cité bandeko langa boza tellement ebele boza tellement ebele ba mama ba papa la ngai ya Suisse balobaki bango ba telemi ba mama to telema. Merci encore une fois la bino batu boko benga biso tolobe ata to sali émission spéciale ya moko na moko telema to laksi ba balabala to zongeli maponami esingeli yo kanga malamu to koyo ko sala pop pour ndenge boko linga ya ko tel sebilo maponami lolenge le kaki ya candidat moko na moko boyebi yango malamu e ko serve biso pe ya lelo côté kasi zaka ndenge na mokundela kabino tango nyoso to utaki wapi to komi wapi mama Pierrette peni to ina ngo posa HLNT la France to yeba ete posa la biso ezali Congo nde esikolama posa la biso ezali a diversité te o ba de bolo bakalo ko tele français o ba ko cha ngai na yoto ina na poite to teke kolo wa biso posa la biso ezali to tambo lokola bato bande ko ngai ya kamwa komona ke makambo mazali tellement maike makambo mazali pe ya komotambola malamu te tokoyi kotina bino ba video ya bandeko o lobi tozaki na bango o balobaki langage mosusu balobi ete biso tokondima lokuta te balobi ete biso tokokende te balobi ete lokola mona mboka Félix Antoine Tshilombo balobaki mbondo na moto akosala Kongo mabe tika mbondo elata ye mabe koya te bato balobaki maloba maike bomoni déception ya papa o ya mibengaki papa ya Félix Tshilombo papa wana badai ko telema kobanda koloba alobi mabe ya Denise alobi mabe ya Félix kasi lelo bomoni lolenga simbi champagne akomela alobi maloba mususu eloko nini esalaka Kongo mani pako mabongo ya libolema eloko nini esalaka Kongo mani po asenza bongo ezali moibi eloko nini esalaka Kongo mani po ete lelo alobaki loba mususu lobi yako mademona ezali ete bozangi mayele bokutu kukati na Congolais yakate bo solo pe bon somi Congolais ali na ngote pona nini Congolais ali na ngote po ete alingaka Nzambe te Congolais ali na ngo po ete ali na botosi te ya mokeli ndeko nanga moto azangi botosi ali na mayele te Bible lobi na biso ko banga Nzambe ezali libango ya mayele moto abanga ka Nzambe moto wana ali na mayele akoleka Kongo mani abanga ka Nzambe te yango moni bansambo yebi ike na Congo yango moni makama mabeko kota na Congo kasi Congo eli bongo Israela Congo eli mboka la bilaka Congo eli mboko ekosikola bafilika mususu kasi bandeko bafilika mususu bandiko telema pona nini bango baya kosala maboko na mboka oyo kotombola bikolo biso pe bato bamona pole mboka wadeza kosibir bitumba po ete ali na ene na kati na yango yali na bato ya mitema mabe obali bongo bakongomani ndeko langa bisiko vandi okoteka République démocratique du Congo tala soni na yo soni na yo ezali nini tia vidéo ya Denis Kadima. On nous dit que généralement il y a des listes qui circulent, les gens seront nommés. J'ai vu même certaines personnes s'agiter cherchant à savoir c'est à qui il faut remettre cette liste là pour qu'on puisse vous inclure là-dedans. Lokuta, Luvu Nunabao. Ça ne va pas arriver. Il n'y aura pas. Personne ne sera nommé. Vous allez le voir. Il faut leur dire, ceux qui sont candidats, il n'y aura pas de personnes nommées. Le pays n'a pas besoin de ça. Luvu Nunabao. Ok. Denis Kadima koloba la biloni. Alobi luvunu na bato oyo bako la nomination Denis Kadima za komi kosa yebo ko pebino banso bomoni ete équipe technique ya Union Sacrée équipe ya bato makasi ya Union Sacrée bakende ko kuta na mama malata wuta président de la dans la présidente wuto papa nanga Etienne Tshisekedi azala bongo na bomo etina liwana ye abunde to babilo bomona délégation qui côté la maman Marthe mais enfin na bokonzi ya mwana na ye bomoni lolenge ni maman Marthe akokamba bomoni délégation qui côté la maman Marthe na sima délégation na publication salami na sima délégation wana ba annuler systématiquement ndenge na fungola kabino l'élection à députés provinciaux, l'élection à députés nationaux, l'élection à municipaux.
banile yango Denis Kadima boy yango systématiquement pambata lobaki yango nazongisela ki bino na bi bokoto maloba Denis Kadima malamu pe botala expression faciale na ine baloba kala kotali français lolenge elongi pe ya malobe ko bala na te pambata Denis Kadima ko tambala lokuta pe assassiner ba kongomani baike bako boma plus de 100 millions d'habitants sans qu'on ait été retour et kozala ndeko na ngai Denis Kadima ko ba luvunu aseki luvunu na Denis Kadima ne loko ko linga sala talanza kombala biso nenga kozongisa moto likolo ya moto po ete bato baike bako zela sikoye na likonga ya douce boni mapona masalaki ya kobuko mapona masalaki ya kovoter la bandako mapona masalaki bakangi tricherie pe peuple aboyi yango bongo kaka élection présidentielle ndele kaki mala bamobuka kite bisale li bia mapona bamobuka ki bobele ba député tala bango balingaki ete deuxième mandat mozala po ete kufa ekota la kati ya République démocratique du Congo cercle vicieux wana bango batika bobele na bampete na bango batika bobele likolo likambo ekoboma mboka ezali nini bandeko na ngai séparation mokozalaka te entre Félix na Kabila. Séparation mokozalaka te entre Kabila na Félix. Séparation mokozalaka te entre Bahati na Félix Antoine Tshilombo. Bokonzi babango bwali bobele kita. Pamba te Félix ali na makoki te ke ye azwa bobele mbako ya kosala na bato ya lingi. Alongola bato ba Kabila kosimba te makila makotanga. Pe bokonzi ona ikozwe sikate. Sika moto nyoso ya Kabila ali wala la bokonzi ya kotika la bobele moto ya yambo ya Félix bayaka batababale po ete pouvoir ya Félix e wuti pa ya bakolola tala kadio shala bango balingi kotalisa ete malobo biso tolobaki ali lokuta bozwa vidéo au bilo moko bota. C'est le lieu pour moi de réitérer en votre nom comme à mon nom propre nos félicitations ainsi que nos vœux de plein succès au président élu, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'il soit assuré de pouvoir compter sur moi chaque fois qu'il le... Mama bengi pona kusangisa bato wana bakolongwa kicha bokonzi te bolongi sanga bakolongwa te pe maponami makoboyama nde Denis Kadima bila ba bazala kimia po esengela ke sala les premiers et salamité bato balingaki bazala pe mokolo ya misatu les 3 masalamité abimiseli bango communiquer alobi bafanda bapema mwa moke bazwa kimia bakomilengele bango bakonome to bakonomete po bakobandela mapona miango la lolenge nini bakonome to ndeko boyoka koseyanko bosala makasi ya koyoka ngato lingaka ngate yokata mongongo ekobela yo la lisobe yokata mongongo ekoyamba ndeko bosabone bo partage ka émission na ebité ce que émission ndeko crécher c'est koti boka mwana mobala la sa victime ya le 27 boyoka yeni nyasolo bana bandeko na ngai bokela soso la kaka nyangote to se soutenir ndenge bolobaka lokota ile français boali baike kasi boko sunga biso te nde pasi ya ngwana ndeko la ngai video na Kabila bile bomonya ngo yali lelo na ute hotel sabino lolenge kani bako pesa $100 na baki to ko analyser ngwala chaki lo binini po bota tina na ngo yali nini e ali po bako tinda bango la police kele ko secouer FARDC na Kolwezi na ba oba sala ki accident la lakisa ki bino kasi po tinda nga na mission e sengelo pesa nga $100 wana na kotika ya libota la ngani po ba oba kena ki liboso ba zwimba azo msabile so kabo ya so msa video la ba ko kabo $100 wala po ba yeba tina
La police, bako corrompre la police pour bafuta ka $100 te. 400 euros balaka ki policier bosani lokola nzaleleki système yali akonyoko nzala système yali akozangi sokimia tala bako pesa policier $100 pour mata sikota mo policier monike lokola soka $100 te atana akokosa na ngapo santé ali malamu te mene ya mona zona no $100 wana na mata na motuka pona nini soko matila motuka te bako pesa santé tala monyokoli ya konyokolo bai mapinga siko moi mapinga wa kolongelo etumba mukoni po aye wana po yoki $100 aye na volonté ko bunda te po sabo ya kolia malamu te mais lokola moni likasa wana 100 abeti to e komisio na 260 combien de mille francs congolais tika na zwata yango po bana nga balia ngbele po balia kite tala lolenge Congo e ko beba tala à lire au Bameme République démocratique du Congo yonde ko za na besoin ya kolonga yoka be mission ki kosala mikolo yo ezali po yonde ko osikola bato ai deux personnes bato na lokuta bato ai nyo sacré bato na lokuta bakolobela o bosolo te za la katia mitema na ba bakolinga misolo bakolinga ko servir nation te lelo ndenge na ko yebisa bino bo benga bandeko na bino na 12 km ya machambre ponga to koma na machambio ngai na Kabuya l'homme puissant na okili kozola kabilo reportage ya mayo masalama kina machambio ekota ki na kati ya likambo to kutala ki la chef coutumier nango to sola kana e babomela ka ipe mwana zaka victime mena mboka wana etumba ezongi ba mobondo balakaka bino pe la laksaka bino a nene ba mobondo balobaki balobi lokola babenga bango a pendant 7 mois bazui résolution te balaki bango misala ya malamu te bafule bango au pied bango bakozonga pe mobondo akosala ndenga akosala lelo farde ces victimes ya koboma capitaine moko oyo bato bayebaki mingi na nkombo na ye koyela ngai Kabuya pesanga nanu telefone to izwa kombo ya capitaine wana pambate capitaine wana lelo ndenge tokola baboye alite bayi mobondo nde babondo liye po ete balakaki République démocratique du Congo ke bokozala na kimia te po ete oyo biso toyaki katikati na oyo esika bosaleli biso te tala Congo na yo tala Congo ya biso lolenge kani baye kosala biso kombo na ye penza Ilafa capitaine Ilafa kasi ye ayebalaki mingi na kombo ya Demukalinga bandeko na ngai ezali ngai te yali bato bamonaka misala biso tokosala ezali mwa malamu ntango likambo ekokwea ye akopesa Kabuya na yebite soko kobenda lofafie oyo
bato batala bakomi mamosi ya urgent yango na kotalisa bino urgent papier yango yo nde bakoloba na biso likambo oyo mpe moto oyo akweyisami capitaine monene ya FARDC ilafa ayebani mingi na kombo ya Demukalinga. Merci kabuya nanga ye wana atiki biso kobenda kombo ya moto te benda de papier kobenda bato bakotinda biso te bandeko nanga machambio na 12 km na ezali victime bitumba ya mobondo yango wana ekoti ebandi ezongi lisusu na bandundu ya sécurité ye bandundu bato bakokima na est la République démocratique du Congo bitumba biyali malgré basopaki basoldat kasi basoldat bakokoke tumba te na balebele kasi ngai ka nazali kosenga na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo kabuya zongisela ye video na yewa. Et puis nazali koloba na bino boye nazozwa bino ba témoin bino souverain primaire pe nazali koloba yango mokili mobimba ezali koyoka ngai lisasi ya liboso ekobetama na banyangalakata wana oyo baza komikosa na liboma na kosangisa parlement oyo ya biso awa nasengi bango bapesa ngai autorisation na déclarer guerre na Rwanda. Boyoki yango na lobi boye pona oya yoki te lisasi ya liboso banyangalakata wana bakobeta na Congo to mboka ya liboso bakokosa na liboma o bazui yango na kosangisa parlement en congrès pour loi constitution eza kopesa ngai droit wana na sangisi bango en congrès na sengi bango autorisation na banda bitumba na Rwanda. Et puis nazali koloba na bino bobanga eloko moko te congolais mapinga na biso lelo ezali na makoki nyonso a partir ya Goma tokoki ko toucher Kigali wana akolala lisusu na ndako na ete akokota zamba asakana na bato mususu me asakana na fachi beton te mokengeli ya bakongolais. Aoude na kolobala biso boy azaku tuna posa te a délégué ba pinga ba kele sous-sol kaka awa na Kinshasa soki bembesi wana malobala te yaye banyangala kata plutôt soki banyang merci kabwe to rectifier ya merci ta mais soki banyangala kata wala poto bukela mutuni kamte soki banyangala kata wana ba meki ata ngungi ya pamba ya Congo ekufa la nzela bango ya kotalisa ande kolangai babomi na sima ya maloba wana bakongole baiki pe na sima ya maloba wana Kagame senzi mokonzi mususu akoti po eta ya koboma bakongole mokonzi wana lobi ya kondima chômage te pamba te soki bakongole bakufi te bazwi mabele te chômage ole kosila te bande kotozonga sima soki ezali François Hollande te et ali mokonzi la bango moko ba oboyebi bo rappeler nga par rapport à malobo na koloba mokonzi wana alobaki na ba Rwandais bakozwa mabele ya Congo pe asolaki na bakonzi ya Congo mani ete bapesa mabele po ete Congo ali mabele munene Rwanda ali na mabele munene te kasi la bato bayiki kasi boyokani yango na yebite soki bayokani lolenge kani po ete aya kozwa mabele ya Congo na kasi ya ali sula bokonzi te bango bamikitani na bakonzi ba bango pe ba France oyo ndekolanga chano video ya pasteur eza lokola ba élection esalemi bato mosusu bazoloba eleki bien te il y avait trop d'irrégularité c'était un chaos mais États-Unis alobi que élection eleki bien irrégularité na monde entier ezangaka te France alobi eza bien Belgique alobi eza bien mundela ndimi yo ovandaka na mbanza ngungu ovandaka na makala ondimi te
même vous qui avez peur de quoi que ce soit, toute rébellion, pour les rébellions, il faut le soutenir dans l'Occident. Bamindele balobi élection et salami bien. Ils félicitent le peuple congolais. Ils ont vu que cette population commence, l'anda. Population est comme se prendre en charge. Ba comme na posse ya démocratie. Biso mindele to pesiel au mon côté na bango moko. Ba organiser l'élection pe na délai. Les journalistes belges disent ceci. J'ai été pendant la campagne. Et j'ai été pendant les élections. J'ai été dans des bureaux de vote. C'est bon. C'est fini. Mundela a validé. C'est fini. Oh non. Na obeta mundu. Obeta la munanan. Mboke kokabwana. Lupango atata na bino tikela. Ibirinde kokabwana. Mboke kokabwana. Lupango atata na yo. Individu mo sur 80 millions d'habitants mboke kokabwana. Courage, meka. Meka li susoka bola. Le pango ko na bino tikele bino famille. O sala morcellement, o teka ndambo po bozana certificat le pango. Il lobela, hein. Ato ba sakana na mboka ngo, hein. Biso penyo so totali yo. Asiliki mabende ngozo mona ngaya. Kobanga boyoka moboko le bampate oyo maloba koloba yani pasi na Congo yani pasi la République démocratique du Congo boye lobi kwa Congo ya limosika ako kose la taba français makambo o ba français bango boko ba se manquer d'élection la biso États-Unis et repousser élection oyo ba décider na bibi partout dans le monde, ba boyi ma ponami ope ba sengi na ba congolais ba revendiquer ba droit. Mais tala moboko le bampate ya lokuta ako posa za ko se manquer na ba peuple congolais. Plus de 100 millions d'habitants yo sakana bango lo lengo la ba prédication à lokuta. Ndeko na sengi plus le temps congolais aumela la lokuta ya bato mabe o ba yela kombo ya Nzambe kasi ba yeko sala komelesa. Motola Nzamba zalaka sembo balobi église au village du église au milieu du village. Église ezali eloko ezalaka la katikati ya mboka pona kopesa pole. Église ezalaka na penchement mon côté. Église ezalaka la kokota kate o mokonzi o ndenga na lingi o mokte. Église et ali wana pona kopesa pole kasi bayi pasteur ya République démocratique du Congo bali ba pasteur mibi bali ba pasteur lokuta bali ba pasteur ba koyaka na makambo ebele bosolo kwa pasteur ngalasi na lo batelo kwa papa moko ko ebisa biso lobi ya yoka ki Nzambe malamu te ebisa ki okozala parmi les 10 premiers pe ya lobi Nzambe atindi bona boye valeur Nzambe la République démocratique du Congo ya public basala Nzambe boko bafouer kombo ya Nzambe boko piétiner Nzambe na makolo tala bila kili mabe bino batu bolandaka bango bayi basolo bazali kasi satana lila bayike bali bademona bakolo babosolo te yo oyo kotaka na ecclesia ya boye olakela mi mabe po eto kotambola bobe na lokuta bosolo bokoza na kati la ote pe pasi na biso po ete babere balete la République démocratique du Congo bato batanga Biblia na bosolo balete po ete batelemelaka basali ya Nzambe ya lokuta liloba ya Nzambe sengeli mutalobi kolobaka te oyo révélation utake pai ya papa langa lutumba alobaka boye kasi na kati ya ndako Nzambe tokotuna kamituna te nsima ya losambo misesili tokobimaka se na liloba moko biso nyonso amen. Révélation ezolaki parce qu'il faut qu'on pose ba question ntango baza koteya olelo il faut qu'on tourne ntango comprendre le côté comment biso tozobimaka na amen amen se kondimi ondimaka eloko nini oyokaka ba photo yango ya bakongomani tochelaki bilo po ete moto abuka lokuta katala ntembete bilongi na bango bokomona kasi ngai na bilo rendez-vous ya limoko ya moto bima to revendiquer ba droit po tokotika te ya moto tombolo komingongo po ete la kobunde tumba po ete Israël ebundaki etumba ngai na yo tokozala mikomi sato
ya kotuna tata la tina République démocratique du Congo. Donc on annoncer, donc on peut sa place là-bas on va participer la biso. Kasi yon de quoi kozala posa ko songa biso. Po ete bato ba kovana mikomisa pour la kobondela, po to zo résultat po to ke lo bonde tumba. Pe ba oyo nzamba ko talisa biso ba kozali boso po la kokamba. To ko luka bango e ko senga mwa mai, mwati, mwa nini. Po ete to sala mosala ya boko c'était pour molimo na moto la moto ko ta petwa. Po nzamba pesa biso ba directive parce que photo bondela mboka. Tomate, tokita. Et sengeli to bundela mboka kasi to ko bundela mboka la biso na loyengete to ko bundela mboka la biso na nkolo poete azala lipata la biso ya pole la butu pe lipata la biso ya ko mongengesa biso na moi et sengeli to zo force et puissance domination autorité ko te patata ba pesa ba directive potango to ko bima échec ezalité et ko zala mbela ya ko benga mutu te moto nyoso na kati na ko zala mobenga mina Congo to ko bima na ye so to ko sa mikolo zomi libanda so ba ko bete ko biso masasi nguya na ye na nkembo et ko protéger biso nde to ko yemba nguya nkembo na lobi epai na Yahweh, alléluia, alléluia, alléluia. Yembela yengu ya kembo na lobiko. Ndenge wana nde tokobima poto ke kozwa nguya pe kembo pe bosiko la République démocratique du Congo po mwana mboka Martin Fayulu Madidi azo bokonzi na ya solo kasi tokobima la désordre te tokosala makambo te ya nyamu tomitamboli na bomoto biso tokozoke patata apesa biso nzela ya kozwa bosolo pe bosomi bwa République démocratique du Congo po ekolo ya biso ekambama na lolenge enolobani matondo la bino banso. Merci la Kabouya l'homme puissant, ne change pas l'équipe qui gagne. Prompt rétablissement la Papa Dieu directeur recherche stratégique et pourquoi pas sans mokondi pareil à Bemiso Babiso. Merci encore une fois la Gradir Lompinga, notre Gradir Lompinga a été agressé Mikolo Mileki Mibale Awa Nabaï Batoma Beba Oba Kolukaka comme Nyoko Sea de la presse kasi Nzambe alola confondre bango bazouye bobele saki na bateli baye ba misala kasi bomo iboye bozena kimia yo moto ozotika ngate Nzamba telemi yo muto ozolandela kabiso Nzamba ko confondre. Merci la directeur Willy Lompinga, que Dieu vous bénisse. Merci à la servante de l'Éternel Christian Lompinga, Nzamba Pambola Bino, joyeux anniversaire Nayo. Merci encore une fois la maman Lili Saya, que Dieu vous bénisse. Esther Boluka Lompinga, Nzambe Apambola Bapora Mentangola no bondi abotar de bono et RMC comme la Bino, maman d'Angola no mokitene Florence Matondo Mido et pourquoi pas maman Bonioma Jacqueline, Nzambe Azanabino. Merci na Gradir, que Dieu vous bénisse. Merci na Cyprème premier, gloire Lompinga, nouveau riche, que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois na Miradi Saya Lompinga, Nzambe Alekala Pambola, Nzambe Apambola Florence Batondo Mido na mamour d'Angola, Nzambe Apambola Biso. Stella, Nzambe apambola pongo love, kombolo pe amoko ekimaka na mwana ngai, Nzambe aleka vraiment na ko bénir bino nyoso. Tika ete bisika biso ba kongo mali bozali, to pousser ba cri à joie, mais to bossa la tête ozoki de tumba. Benga biso la numéro, soutenir 3 jours oyo, pour tango toko bima na force ya divinité, biso toki kosala mosala équipé pour la tête toko benga bilo ba deko mosusu, yanga mokonzi toko benga bilo partout, maman Célestine toko benga bino, maman na je toko benga ba tuba équipe maman de toko benga ndé to mesala ko benga kasi to bunde tumba, ba maman na biso association ya comité ya ba maman viltaneuse, que Dieu vous bénisse, ba maman missionnaire nzamba pambola bilo na mboka neta ba be fokuyo moto pe ba kokwa lumumba to bunde tumba. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Peuple gagne toujours. Peuple gagne toujours. Merci. Votons tous Martin Fayulu, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayulu, notre président. Espoir du peuple. Biso